perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Bonjour, bonsoir, Balandi à 3 Exa Production TV. Meilleur vœu, la communauté Mobimba. Bokota, Kakaninga, Tolobaka, TV Radio T. Bienvenue dans les artères de Kinshasa et Mokola Lelo, la chaîne 3 Exa Production TV. Les artères de Kinshasa et Mokola Lelo et Memibiso dans la commune à Kasavubu. Commune à Kasavubu, plus précisément dans le quartier des anciens combattants. Quartier des anciens combattants et bandit dans l'avenue Force. Alors, tu as un rond-point Force et Keiti, avenue de la Victoire. Au bandit, avenue Kasavubu, avenue Gambela. Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau liker. Au bandit vidéo, on a vu ça. Il y a un rond-point Force. Il y a un croisement, il y a avenue des Forces publiques. Na avenue Gambela. Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau liker. TV Radio T, Kakanenge Tolobaka. Otombeli bino botali malamu vidéo na biso Mokola Lelo. Oyo est la première partie, il y a quartier des anciens combattants. Tout ça les bino quartier Salongo, quartier Lodja, quartier Onel, quartier Asosa, quartier Lubumbashi. Lelo toye tout ça les bino quartier des anciens combattants. Bokota, Kabali Solo. Au moins le pan on a bien noté, au moins balabala on a bien noté, comme elle a vu ça dans le commentaire, Tokozonga. Ah ouais, tout ça na rond-point Force. Toujours Kenenango, ok tout droit, ok Gambela. Gambela na bien botika kala yango oyo eza avenue Gambela. Avenue Gambela ezo Kabola. Quartier Katanga, na quartier des anciens combattants. Les autres dans le quartier des anciens combattants. Oh, ils sont à droite na biso. Donc bandi ango lelo oyo est la première partie. Bokota, vous s'abonner. Bana KV. Wapi le bandit a venu à Liboso après force il a venu Bomboma. Avenue à Liboso, il y a avenue Bomboma.
après force. Bana Avenue Bomboma Bozawa puis Avenue Bomboma yango yo. Botika Kala. Tolongo nango à partir ya Avenue Gambela, tout kende nango vers Éthiopie. Après toko kende nango vers Kasavubu. Bana Avenue Bomboma Bozawa puis Avenue Bomboma yango yo. Kabali solo pesa sango na moninga. On est quartier des anciens combattants na biso totika Kala. Quartier des anciens combattants na commune à Kasavubu. Ah, tu es dans Avenue Bomboma. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Croisement Bomboma Éthiopie yango yo. Éthiopie. S'abonner, partager, liker. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta tire. Avenue Bomboma na bino botika Kala yango yo. Awa toza na quartier des anciens combattants. À Kasavubu, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Intelligence avec elle.
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Bana veni bomboma boza wapi aveni bomboma na bino botika kala yango yo aveni bomboma na quartier des anciens combattants aveni bomboma ebandi à partir ya aveni Kasavubu ekei kosuka na Asosa direction Asosa. La direction ya Asosa nde ekutani na construction ya Motema Mpiko. Awa tobimina bomboma na avenue Kasavubu yango yo. Kasavubu yango yo. Bokota. En face na biso quartier Kimbangu. Ni Fokobel yango wana. Toza na Kasavubu. Awa tokoti avenue Gemena. Toyebi malamu biso kobanko ye. Tozongela nzakomba ye. Bana avenue Gemena boza wapi? Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Gemena botika kala yango yo. Okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oui, bisusu ndenge avenue Gemena ekoma te, avenue Gemena yango yo. Bokota, communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Bana quartier des anciens combattants. Toye lelo kolakisa bino quartier des anciens combattants na bino watika kala. Toi on a venu Gemena. Veni Gemena yango yo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Gemena dans le quartier des anciens combattants. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye
kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission. Bana gemena bokota partager lien. C'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Oyo eza croisement ya Gemena na Éthiopie. Croisement Gemena Éthiopie. Bana aveni Gemena yango yo toleki direction Éthiopie. Éthiopie yango yo Bandeko balandi ya 3 Exact Production TV aveni Gemena yango yo. Bana Gemena boza wapi? Gemena na bino botika kala osali 10 ans, 20 ans, 50 ans oyebi lisusu ndenge Gemena ekoma te. Gemena yango oyo masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato toiko tosanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokola kapona ninyo. Bana Gemena na bino yango yo na quartier des anciens combattants. En face na biso eza église CBFC Lisala. CBFC Lisala eza entre avenue Bomboma na avenue Lisala.
oza na raison tozongela liloba awa toza na avenue Gambela. Avenue Gambela yango oyo croisement ya Gambela avenue Lisala. Tozo à droite na biso Lisala, tolakisa bino Lisala na bino botika kala. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise Bana Lisala boza wapi? Lisala na bino à gauche na biso eza résidence d'Aslen, eza flat hotel yango wana résidence d'Aslen eza na Lisala. Lisala yango oyo un quartier des anciens combattants, les artères de Kinshasa, il y a Lelo. Et dans le quartier des anciens combattants, il y a la première partie. Deuxième partie, Okolanda. Dans le quartier des anciens combattants, on a Kassavougou. Bon, on a un quartier Nabino Botika Kala. Tobandaki na rond-point de force publique. Oyo eza na croisement ya force na Gambela. Tokoti avenue Bomboma. Après avenue Gemena. Awa eza na avenue Lisala. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Kaka ndenge tolobaka TVZ radio te buka mona buka kokila. Awa toza na avenue Lisala. Croisement Lisala na Éthiopie yango oyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Andeko balandi à 3 Exact Production TV. Awa tozana avenue Lisala. Toujours avancé dans l'avenue Lisala, Tolongwe Éthiopie, toujours kende vers Kasavubu. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atikali. Croisement ya avenue Lisala na avenue Kasavubu yango yo. Tozi Kasavubu po tokende avenue Osobolo. Ah, tu vas en Kasavubu. kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse Station ya Bongolo yango wana yango eza na Kimbangu awa Bongolo yango yo ne bokomona tokotia avenue Bosobolo avenue Bosobolo yango yo Tobandi na avenue Bosobolo à partir à Kasavubu, tout qui était en vers Éthiopie, après Torogende Gambela. Bana avenue Bosobolo, Bozawa, puis Ovana na Bosobolo.
ofutela na bosobolo na bino otika kala yango oyo bana kave kasavubu na bino botika kala yango oyo kaba lisolo pesa sango na moninga amoni lupango na bino amoni balabala na bino amoni quartier na bino na 3 Exa Production TV. Les retours à la parole, nous êtes tous. Première partie à quartier des anciens combattants. Le lobby. Les bandits à partir il y a avenue Force, ti avenue de la Victoire, Gambela, ti Kasavubu. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Meilleur vœu à papa na biso Guy Kalamabi Aboma Soda et maman Bijou Mabuta na Irlande. Meilleur vœu na maman Origine Lukunga na Suisse. Meilleur vœu na Enoch Kongolo na Sudaf. Meilleur vœu na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Bokota Kabali Solo. C'est ça, mon moninga. Le quartier de Kinshasa, Lelo, et Côte quartier des anciens combattants. Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, et que mon qu'on a l'oubli, tous on a allé le rao. Vertication des Écritures avec le pasteur Godepol. Azan a raison. Bana quartier des anciens combattants, les artères de Kinshasa, les lots et visiter Bino. Kabali Solo, Oyo, et la première partie. Tokozon a l'issoussou pour la deuxième partie. À quartier des anciens combattants. Merci pour la fidélité, Nabino. Merci pour les commentaires. Merci pour les appels. Kabali Solo. Pesa sango na moninga. Namoni lupango na bino, namoni balabala na bino 3 Exa Production TV.
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo bana bosobolo boza wapi bosobolo yango yo na quartier des anciens combattants bosobolo bandi avenue Kasavubu ekeiti avenue Sayo na quartier Onel. Dans le quartier des anciens combattants, Bokota, Kabal Solo, Pesa Sango, Namoninga, Namoni, Balabala Nabino, Namoni, Lupang Nabino, na 3 hectares, Production TV. Awa tokoti avenue Boussou Jano botika kala yango yo bomona avenue Boussou Jano ndenge ekoma Boussou Jano na ngambo ya Kasavubu, Dongolo na ngambo ya Kalamu. Koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato ikoto sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons avenue Boussou Jano na bino botika kala yango yo
perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser plus que comment lisume koma nango perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment ekomi autorisé yaya masula kobangolaka motema ye luka yaya oya lipambole yesu yakanda yo vraimen koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala Meilleur vœu na mama Wivine Lukunga na Suisse. Meilleur vœu na yo na Libota Mobimba. En direct à Paris. Joyeuse fête, bonne année na Pomba Tode Tukin. Autrement appelé Thierry Chiako Omokoko. Oza mwana Busu Jano. Omoni lupango na bino te komela biso tokozonga toya kolakisa yo mpe epa na bino tobandaka mpe tosilisaka video na biso ya mokolo ya lelo tosukiseli yango awa na Busu Jano ndenge bokokomona yango soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Meilleur vœu na mabota na bino nyonso. surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire